Nzamba continue ko pamboler par rapport à nyonso ya geste wa salibiso. Nzamba baxele a ebele a pese ba longue date parce que ce qui était bon. Biso de mobulu tala kaka. Empresa likonzi toujours likolo. Qui bosse ezara te yo mona jeep, yo mo la ta bien, yo mo za danger mais fin de l'année so ka so pese bango salaire mo ya moi 20 000 kwanza mo pour na yo c'est bon non, c'est pas ça ba travailleur na pour na puisque ça ba compagnie mingi pe ba sali ba juka ba jité. Bon biso to loro to zoa ka yango comme habitude, nzamba pambola acha susu un plus pour ezala chaque fois na ba bénédiction kaka. Oh nzamba lobi ke inshallah. Donc inshallah. Donc mais ce que là on a CP la pour on a sur deuxième rencontre na kati ya likunzi protection année passée na noyo to ça ba cabage. Baloba trop basila. Ata difficulté zali. Siko yo zwi nini to moni o memi sachet kaka. Donc cabage no ka chasso ya muki yo zwi. Oh étant que chef. Oh na saka loso ya ngai. Oh na saka loso ne ya ngai. Maître Bobo, to moni on a chassé na déjà cabage, yo pozui kaka chasso to yo pozui saka loso. Tena zo bena saka loso ngona caméra ko benda. Ezo image donc saka loso ngona na luka moyena. Yo pe transférence ko ya déjà. Te transférence ko na mutu nyonso. Yami balé don Nzamba pambola mettre soupe. Pour ezana ba imprese belé sali monter quoi mais na temps où il y a difficulté makambo belé mais Nzamba sungi a sali don Nzamba vraiment abattre la mettre soupe abaki sa isusu donc o ezanga ki na impresa et ya lisusu quoi. Ça mettre soupe Nzamba pambola ga toujours pour makambo da to mesana nango iratarate donc mettre après ça chaque année Nzamba la libosoté. Tika Nzamba pambola ye na oazo kanisa pona biso. Likonzi sécurité dans la discipline a ba maître bazaluka ba maître te ke o batanga te quoi. Discipline eza par rapport ya nyonso bon batala ko tsa mutu na place na batala mukina ngate mukuse na ngate. Et ngana remercier vraiment na remercier maître Jacques na oasali na ndenge apesi biso nyonso asungi biso vraiment na bonne fête. Parce que ezaba misoupe na ba impresa misouba zongo te mais biso Nzamba sali biso grâce to zongo ezaba mangolo vraiment Nzambe apambole belé abaxele belé vraiment patron boss na biso sali gesso to apprécier pe eza première fois te asala sala yango to ko to boakele ba fleur et puis to apprécier geste. Oui, année au so to zuba enveloppe ité pour année passée to zoina maboko pour zaki ma système à maboko. Année au to remis na système ya banque. Ouais, on est transféré ça. Ça déjà transféré ça mon amunta ça déjà na eloko na banque. Ajeje yope basaleli o de transférence to yozu ya maboko. Biso bana to bana imprese comme penda organisé to se sumo na maboko te. Et que la transfert ka na banque. Makasi Nzamba benir na mwambongo to zwaka oyo na vie actuelle na Angola. Soko za na musalate oyiba o mabandi kuluna. Mbongo yo mutamayele avivaka nango. Fuka bandaku basi bana classe. Voilà, merci beaucoup et bonne. Na pesi tous les masters ngai. Ba petit ngai ali kunji baza na poto, mbota trop. Oh toi za fort après. Mbota trop. Toujours champion Sam. Merci na mettre sous pour ningaza ko encadrer biso lisusu na kata Angola oyo moi mukene fixe ko zona na boko na e. E estamos a expandir. Estamos a atuar como seguranças tanto para instituições como para pessoas individuais, né? Pronto, enfim, e pensamos em expandir nos próximos tempos para outros serviços relacionados ao ramo de segurança.
Salut fidèles chers internet, c'est moi votre humble servante Marlène la Tortura, autrement dit Maman Pasteur. Voilà. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Idéologie TV de mon papouche David Ewembe. Bon continuez à s'abonner massivement, bon partager, bon liker ba émission na biso ya onde salara ke Idéologie TV et Kendeli Bosso. Voilà. Les jours ya coupé ça va travailleurs nyo surtout au ba salara na likondi protège ya kati Angola ba kabage na bango ba biloko pona ba kende ko fête na bango ya fin de l'année na ba famille na bango donc lelo boss na bango mettre soupe azui charge wana ninga sala qui année passée aye sou ko sala ngo année oyo pour ACPL ça va travailler na ba fêter bien donc a bombeli bango oya ko bombela bango tant to kota na kati na biso na bino nde to comprendre nini o azo pesa lelo pour année passée to mona ki pesa ki ba loso apesa ba enveloppe ba huile ba sauce donc année haute na éviter ce qui et ko sala un peu différent to et ko continuer to a ko lekisa plus par rapport à année passée. Voilà très cher internet pour s'abonner massivement dans Idéologie TV pour partager pour liker ba émission na biso marambo mettre sous passer à chaque fin de l'année pour na ba travailleurs na ya bino pe ba boss ya ba empresa mususu ya ba entreprise mususu bo salaire ngo pour na ba travailleurs na bino boss CPL ça ba travailleurs na bino moi encouragement on est salaire bien peu ça remonte moi force souci ya ko travailler mbula sika tozo kota donc bo pesa kata ya mingi te mukie CPL ça ba travailleurs moi loso moi oui moi ni pour ba kende ko fêter na famille za la bongo donc ki boss ezara te yo mona jeep yo mo la ta bien yo mo za la danger mais fin de l'année so ka so pesa bango salaire moi ya moi 20 000 kwanza mo pour na yo c'est bon non c'est pel ça ba travailleurs na pour na encouragement basa la son volontaire c'est l'homme sala kitoko donc merci beaucoup na bino nyo surtout bolandara Idéologie TV merci beaucoup na bino tout au bo s'abonner na Idéologie TV bo continuer ko s'abonner massivement bo partager bo liker et Idéologie TV pe to souhaiter bino ba bonne fête ba bonne année et joyeux Noël na bino nyo surtout donc au bolandara biso bo s'abonner na chaîne na biso bo like grâce à vous de Idéologie TV et zo continuer Kendeli Bosso na profité ko pesa ba mbote na ngana ke États-Unis ah ma maman chérie maman Rolls et papa Mboshi donc ba joyeux Noël na bino ba bonne fête na bino à fin de l'année donc na souhaité bino ba merveille famille mobimba maman Rolls de moi pesa marambo donc veut dire pesa boros bord né la image ya motema ya David Ewembe bébé Davinel joyeux Noël na bébé nanga Ebenezer maman t'aime beaucoup joyeux Noël famille nanga mobimba na souhaité bino ba merveille Idéologie TV mobimba to souhaité bino ba merveille donc partout besoin mis dans le monde ba bonne fête beau passer année à sika bien malgré année 2021 et el biso ba milinga milinga banda début jusqu'à la fin to continuer nango kaka donc les loba fongola lobi ba kanga biso donc mais nzamba zo batela rara tozo continuer 2022 ezala meilleur pour na biso nyonso siko tozo kota na kati poto zwa siko ba image ya kuna na kati ndenge ba kopesa ba travailleurs moko na moko cadeau na ye o azo mériter à fin de l'année na ba enveloppe na bango nde to monaki na année passée bisous va nous accompagner David Ewembe vitesse Estamos aqui hoje para apreciar este ato da nossa empresa Link 11. Tivemos um ano de muito trabalho, né? Apesar das dificuldades, chegamos aqui, estamos aqui. E pronto, de formas a agradecer o empenho de cada um dos que estão aqui presentes e não só a garra que tiveram e que deram durante este ano. Então criamos este ato, né? De forma, pronto, a que a quadra festiva não passasse assim em branco. Estamos num momento complicado e difícil, conforme todo mundo sabe, mas mesmo assim a nossa empresa Link 11 fez os possíveis, em nome do nosso chefe, Jaque Tumba, que está aqui, fez os possíveis de não deixar passar este ato assim em branco. Então é um gesto bom, que nós todos devemos apoiar e reconhecer. Aí com certeza virão outros melhores e com melhores condições. E pronto. Também queremos agradecer, né, o nosso patrocinador Bricomate pelo apoio e incentivo que sempre nos deu, que é um grande impulsionador naquilo que tem a ver com a nossa empresa Link 11.
E também quero dizer a todos os presentes aqui que tenham muita fé, coragem, que não desistam, que virão tempos melhores. A empresa começou de baixo e muitos que estão aqui sabem. E hoje estamos aqui e de certeza que vamos chegar mais longe ainda. Tá. Ok. Voilà, trop cher internet, quand eu tive aqui bino toza awasikoyo na entrega dos cabais e a empresa lhe conduz sécurité e a mettre supo, donc lelo pendeza jour a eko partager cabage na ba travailleur na union sur empresa, donc a koka ki ko aussi sa année oboité sans que ACPL ça ba travailleur na ye voilà yango bozomona awa abengisi idéologie TV pe toza wana po na komemela bino ka ba image po biso tolobi toza la ram sala, donc bino mo bozomona entrega dos cabage ya ba travailleur union surtout ya empresa sécurité ya mettre supo, donc ba ozo ça ki alo so moko donc empresa soki baza sans travailleur là, donc sans ça que l'eau se peut travailler en moro bah sauce ezali bah huile ezali, donc bah impresso etika bino pe bo sala bon bo sepel ça va travailler na bino fin de l'année partager na ba travailleurs pour encourager bango voilà tous ensemble toi accompagnant ndenge musale zo kende jusqu'à la fin tous on peut intervenir à travailler moko na moko to ka ba impression ba par rapport ya cadeau oyo patron na bango apesi bango ya fin de l'année. Bisous. Flávio, Sabino, Agostino, Francisco Tomás, voilà toza ana parmi moi ba maître ba travailleur ya empresa ya maître supu il est pas vu de HC na to yo kana impressionné par rapport ya cadeau oyo patron na bango sali bango. Bon dia man. Bon dia si. Joyeux Noël. Merci pareillement. Ay comme nga John Mwendo. Par rapport ya cadeau oyo ba cabage oyo boss na bino apesi bino ya fin de l'année, impression na ezanine par rapport à ça. Te nga na remercier vraiment na remercier maître Jacques na oyo sali na ndenge apesi biso nyonso asungi biso vraiment na bonne fête parce que ezaba misupe na ba empresa misu ba zongo te mais biso nzamba sali biso grâce to zongo ezaba mangolo vraiment nzambe apambole belé abaxele belé vraiment atombole liso makasi susu nazama na esengo makasi vraiment lilobani na okiko tikela boss na bino maître supu par rapport ya cadeau o apesi bino ya fin de l'année bo lia bo sepela na bana bo kende ko fêter na ndako. Bon, liloba o na yoti kilomètre nazo encourager, nazo fortifier lisusu aki liboso toujours nzambe abaxele sou ba maele belé lisusu na opese sou courage à continuer toujours musala ndenga o sala travailler bien ya nza a multiplier sur na 2022 oyo et kende sou liboso sou makasi. Merci et bonne fête. Merci pareillement. Bon dia. Bon dia. C'est présenté s'il vous plaît. Ah, comme on a héritier Pedro. Papa héritier Pedro, yo posa parmi les travailleurs, il y a une presse. Oui, là, parmi les travailleurs. Voilà, par rapport à cadeau oyo boss nabino a pesibino à fin de l'année, ba cabage ou a pesibino, l'ilobani oyo rikotike la mettre sous. Oui, tu remercier parce qu'ils a facilité, ben presse est belé, mais mi soupe ba ça ba geste oté. Ceux qui
patron boss na biso asali gesto to apprécier pe eza première fois te asala sala yango to boakele ba fleur et puis to apprécier geste bon atika te c'est que a continuer ko sala bino ka boy parce que la première fois te comme asala ngo déjà asala ngo donc il faut continuer ne bozo ba saki a loso na ba soso boy est-ce que na mbongo pa futa bino bien oui l'année passée tout le monde a besoin de loso na ba enveloppe année on peut ba enveloppe ça bon a mon enveloppe te mon enveloppe te na habité peut-être enveloppe et landa biso na salaire na biso. Voilà, merci beaucoup et feliz ano novo para si a sua família. Bien, na pesi ba merveille na bandeko nyonso tout le monde tous ensemble. Et comme on a maître Aruna, directeur technique Angola Mobimba. Na habité son arobaksa mususu. Maître Aruna peut oser parmi les travailleurs, il y a une empresa ya sécurité à mettre sous. Si, je suis travailleur, il y a les conduits sécurité. Bapesa bino bakabage année oyo lisusu fin de l'année mettre sous pour boss na bino atiki bino te apesi bino sous bakabage par rapport à tout ça on sota sala bino ba travailleur na fin de l'année lilobani okotiki la mettre sous. OK, lilobara ya suka ndenge zalaka nzamba chaka mapamboli puisque za ba compagnie mingi pe basali bazui kabage te. Bon biso to loro to zwaka yango comme habitude nzamba pambola acha susu un plus pour ezalaka chaque fois na ba bénédiction kaka. Oh nzamba lobike inshallah. Donc inshallah. Donc et continuer toujours aux alara boy. De ma pamboli penma ezala. C'est que année passée besoin qui basa ki alos besoin ba soso ba matungulu besoin na ba enveloppe parce que année on a mona na bino bosimba enveloppe te. Oui, année oh so to zuba enveloppe ité pour année passée to zoina maboko po ezaki ma système à maboko. Année oh to romi na système ya banque. Ouais, on est transféré ça. Déjà transféré ça mon amuntu ça déjà na eloko na banque. Bato baza na banque basi bazui yango moni liboso ezaki primaire bon eloko nyonso ya la raso bo bani na se makanisipe zo kola ekei sike komika na système ya transférence ya mundu nyonso aza na banque comme ka système IBAN IBAN ka réseau sala kaka IBAN de sala. Voilà, merci et bonne fête. En tant que champion Sam maître Sam na ju na ko boxer lisusu mais ce que là on a sepé la mine pour on a sur deuxième rencontre na kati ya likunzi protection année passée na noyo tout ça va cabage baloba trop basila ata difficulté zali siko yo zwinini to moni o memi sachet kaka donc cabage no ka chasso ya muki yo zwi oh etant que chef oh na saka loso ya ngai oh na saka loso ne ya ngai etant que chef oh ba bengi soki ajeje ata na fonction te ajeje yo pe basaleli o de a transférence to yo zwi ya maboko biso bana to bana empresa comme penda organisé to se somo na maboko te et que la transfert quand la banque so moni année passée ba pesa ba to mo na enveloppe ba o ba mérita qui travaille comme petit na mo ata chef Jojo ba pesa qui enveloppe pour à travailler qui toko année passée enveloppe yango wana to ata enveloppe mais to so na mbongo na banque to so mbongo te na maboko. Par rapport à nyonso oyo mettre sous pazo ça pour na bino ba travailleur na likondi protéger nini oyo roki ko lobane pour na fin de l'année pe te mon vie est la mystique likondi protection et nyoko mi ngala chef rangai to nyoka be musala na empresa oyo mais chef abosala ngate toujours atia na musala te na sala musala to nyoko makasi nzaba benir ye na mwambongo to zwaka oyo na vie actuelle na Angola ce que ça na musala te oyiba o mabandi kuluna mbongo yo mutamayele avivra nango fuka bandaku basi bana classe. Voilà, merci beaucoup et bonne na pesi tous les masters ngai ba petit ngai alikunji baza na poto mbota trop oh toi ça fort après mbota trop toujours champion Sam. Maître Bobo to moni on a chassé na déjà cabage yo pozui kaka chasso to yo pozui sakaloso tena zo bena sakaloso on a caméra ko benda ezo image donc sakaloso on a na luka moyena yo pe transférence ko ya déjà te transférence ko na mutu nyonso par rapport ya ba œuvre nyonso oyo boss na bino asala rabino mettre sous pour impression na izani ni pe lilobani na okiko tikela ya fin de l'année pour na clôturer année oni no okiko lobana ya encouragement donc à continuer au sala ndenga au continuer au sala parce que tu travailles trop
Mais c'est comme vous voulez très bien donc. Alors c'est pour ça va travailler. Et on peut bien sûr continuer bien peut faire l'effort, tout c'est pour ça vous savez qu'il est bien donc. To rôle barara merci à continuer au sala ndengo sala. On a rôle ba ngwana. Merci biso pe de GTV to souhaiter bino ba bonne fête et bonne année 2022. Et merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bon, impression d'angezaka ka to pesika merci premièrement na Nzambe wa bateli susu pendant toute l'année. Titoza lelo o lisusu. Pour sans Nzambe loko monsieur ezalité. Donc to pesika susu merci na maître sou pour ndinga ko encadrer biso lisusu na kata Angola oyo. Moi mukene fils to ko zona na boko na e. Oh, to umele trop ya trop. To bandi depuis précisément ngai to bandi depuis 2011 ya makolo ya koluka malembe ya ko critiquer ya ko finga melelo yo ikondi ezui place nango ezui espace nango na Angola mais ici loin de to ko na malembe to ebike ya malamu ko sala malisusu koleka. Par rapport à Nya surtout au besoin ni no kikoloba pona mettre sous. Bon, on a passé kaka merci. Encouragement les sous au ezanga ki abata sous na année prochaine koya. Ya malamu sous les kapona ba collègues nous surtout kat na biso. Ouais, ngabo na Chris Megan. Naza parmi ba superviseur ya empresa quoi. Vraiment. Par rapport à tout ça, Bakabage au besoin à fin de l'année, tout le monde qui année passée besoin qui année au fin de l'année au PA 2021. Mais boss na bino tiki bino te apesi bino bakabage pour na boki ne ko fêter na ba famille na bino ensemble. Lilobani no okiko tiki la boss na bino mettre soupe. Ouais, lilobana ko loba don ya liboso nzamba kumba manano. Ya mibale don nzamba pambola mettre soupe. Pour ezana ba empresa belé sali en monter quoi mais na temps il y a difficulté makambo belé mais nzamba sungi a sali don nzamba vraiment abattre la mettre soupe abaki sa isusu donc o ezanga ki na empresa et ya lisusu quoi. La sécurité, chef de file à Coca-Cola, on a superviseur, maître Jojo, El Toro, maître patron. Maître patron. Maître patron, tout le monde a posé Bakabage, la à fin de l'année, année passée, Bozaki, l'année OP, fin de l'année, boss n'a bien dit qu'il nous tapé si bien sous Bakabage. Impressionnant les années par rapport à tout ça. Ils ont maître sous pour Zamba Pambola toujours pour Maramou d'Ato Messana Nango Irataraté. Donc, maître après ça chaque année, ils ont la libre sauté. Tika nzamba pambola ye na oazo kanisa pona biso na ya mingi ya kolobeza te. Nenga zo pesa rabino chaque fin de l'année wezo laksa ke bosa musala bien poso bondoza na bino musala bien te na ndimite bolinge bo bondozo. Te to sala musala na biso malamu na musala na biso za na ko liboseza moral yaka bulo na yo ko tsala na empresa po ipesa be mettre makasi ya kosomba biloko o ko pesa biso. Ya yango lo tala na ngana musala yango wana. Po soki yango te mbema appelé. Merci beaucoup biso pe de GTV te souhaiter bino ba bonne fête et bonne année 2022. Yeah, merci beaucoup. Apparemment, tous amis la même morale toujours. Merci beaucoup. Yeah. Bom dia, senhor. Bom dia. Se apresenta o seu nome, faz favor. Emídio de Abrantes Mukende. Senhor Emídio, o senhor é dos funcionários da empresa. Qual é o seu ramo? Administrativo financeiro. Administrativo financeiro. Explica-nos só um pouquinho para saber como é que funciona a vossa empresa, como é que as coisas andam na vossa empresa de segurança. Bem, a nossa empresa já está há algum tempo no mercado, prestamos serviços a algumas instituições e estamos a expandir, estamos a atuar como seguranças tanto para instituições como para pessoas individuais, né? Pronto, enfim, e pensamos em expandir nos próximos tempos para outros serviços relacionados ao ramo de segurança. E neste caso, durante o ano, do princípio do ano 2021, desde janeiro até o dezembro, quais são os percursos que vocês encontraram e quais são as dificuldades que se encontrou na vossa empresa, no vosso ramo? Bem, como toda e qualquer empresa, nos tempos em que estamos a viver, né, enfrentamos várias dificuldades, tanto em termos de pessoal, em termos de financeiro, pronto, mas lutamos, trabalhamos, persistimos e hoje estamos aqui, conforme eu já disse. Não foi um ano fácil, não foi, mas conseguimos cá chegar, apesar dos apesares.
Apesar de conseguirmos cá chegar e fim do ano o vosso boss também não deixou isso passar em vão, então relembrou-vos e trouxe algumas coisas para vocês poderem comemorar com as vossas famílias. O que é que tens a dizer perante o gesto que o vosso boss fez? É um gesto de louvar muito. Isso demonstra o nosso, né, o tipo de chefe, nosso boss, o tipo de boss que nós temos, que é uma grande pessoa. É uma grande pessoa em termos, em todos os aspectos, eu diria. Não tenho razões de queixa, sempre tivemos um relacionamento saudável, tanto pessoal como profissional. E agradeço pelo gesto em nome de todo o coletivo, de toda a empresa. Ele não é aquele boss que salário atrasa? Não. Em vez de cair no dia 29, cai até no dia 5. Não. O nosso boss é ótimo, é perfeito. Bom dia. Eu gostaria de saber o tipo de abaie que eu secrétaire par rapport à nosso o boss na bino a salle à fin de l'année, n'a pas subi nos cavage. Impressionnant par rapport à tout ça. Impressionnant que Nzamba continue ko pambole par rapport à nous sur les gestes au asali biso Nzamba baxele a ebele a passé ba longue date parce que ce qui était bon biso de mon boulot tala kaka empresa likonzi toujours likolo yo attaque moi si en plus moi ya mukuse tanga mona onde na melio siko bana mibali onyoso ba vimba wana charge wana supportable onde. Non, baza pèse parce qu'on se comprend par rapport à ma collègue Nanga, baza na respect envers nga et puis les consignes sécurité dans la discipline ba maître baza luka ba maître te ke o batanga te quoi discipline eza par rapport à nyonso bon batala kotia mutu na place na batala mukina ngate mukuse ngate. Je mérite je les dois les respects, il me doit aussi. Yeah. Parce que tu as eu moko encadrant na bon moko maître soupe boss ya empresa sécurité maître soupe joyeux Noël. Joyeux Noël maman. Merci beaucoup. Je remercie premièrement Bricomat société Oyongana Salaka. Deuxième, je remercie Likonzi Protège Oyo Ezana Kinshasa, Ezape na Europe, na précisément na Paris, à Boubou Liondela, na Poyo Pasali. Je remercie encore une fois Maître Mouzé, na ba conseil, aza conseiller société, ndenga pesara pe biso ba conseil ndenga musika. Tu viens de dire Likonzi Eza et compagnie Moko Ezape na Congo, et puis c'est ici en Angola. Maintenant, je voulais un peu savoir quelle relation au Zanango na chef Boboul, si je ne me trompe pas, ou à Zanakata à Congo. Et puis avec toi, est-ce qu'il y a vraiment une bonne relation? Ils ont continué toujours Binomi Balé? Oui, nana ex-patron nanga, père nanga, papa nanga spirituel, wana pendaza patron nanga, donc banda lelo, tilobi, autikaka patron nanga, donc sensei Boubou Liondela, papa na Tony. Les seuls ils viennent na PC Basalam. Joyeux Noël na yo, mon vieux. Nazana toujours na 4. Yo yebi, yantima. Nazana bonne relation na yo. Voilà, maître Supungai, question d'angeza boto moni ba champagne eza awa. Donc to yebi te ceux qui ba champagne angeza peka na cadre ya entrega du cabage to eza bozo célébrer manifestation mususu eza à part ko pesa entrega du cabage à fin de l'année. Te tozo profiter parce que conseiller na biso ya société Likonzi sécurité na Angola moko na biso maître Mouzé héros national asala kimbula lobby le 25 yango to profiter lokola leo to sa ba cabage to fungolé ba champagne to embelé moi parabéns quoi. OK, donc ba champagne ils en ont na cadre anniversaire ya membre ya empresa. Ouais, ya membre donc conseiller pena ya empresa. Ya empresa na biso. OK. Siko tomoni baloso ngepesami nango basoso ezwami ba huile siko par rapport ya enveloppe nga posa na ngeza enveloppe année passée nga na monnaie ba enveloppe ba travailleur ba lobby na ba mettre ba lobby mais nga na lingai na mona ba enveloppe oh na monnaie qui année passée na lingai na mona ngolelo c'est comme si année oyo eke mo mbilinga pona tokende tozala un peu clair parce que 2021 oyo eke penda moi na kokoso. Moi, je pèse enveloppe na tout le monde exact mais to zuikara moi ba somme moko to baxi na ba transfert na bango na ba
salaire na bango nde bazwaki déjà lobby donc baza déjà osepela nde baza eza na mpenda batravailleur nyonso to likondi bafete tokos donc sans problème. Voilà sikoyo tozela bafongola bachampagne maître supu yo moko moto kofongola yango koma baeleve ne mpenza baza wana oyo mpenza maître muza forma mpenza bana na ye bon wana mpenza aza lokolo loboko héros national bucha ntuku tya tokende ye wana donc toyembeli ye joyeux anniversaire parabenge maître muza asalaki mbula lobi le 25 décembre mpona maître muze société esengi bafungoli lelo bachampagne. Voilà, maître Mouze, joyeux anniversaire et bonne fête. Pour faire la bino ba champagne. Copolisandete. Voilà, à l'occasion de l'anniversaire, il y a maître, bisous surtout, Idéologie TV, te souhaiter joyeux anniversaire et bonne fête. Bonne fête, maître Mouze. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Chèque.